nakanisi bolingo na yo kati na bomoi nanga nini nga nasalelaki yo po lelo ngai natuta tolo nini nga napesaki yo po lelo nga nazala na bomo o belengolu na yo papa pe bolingo na ya Yesu kumisama chanjola mankolo kumisama chanjola mankolo ba oyo bazali na ba prison ngai naleki bango na nini ba oyo bazali na lopitalo ngai naleki bango na nini soki lelo nga nazali na bomoi ezali misala na ngai te o belengolu na yo papa pe bolingo na ya Yesu kumisama chanjola mankolo yo nde nzambe nanga motema nanga ekumisi yo molobeli nanga kumisama chanjola mankolo tongo etani lelo tozali dimanche ba oyo baza na l'hôpital ngai nzambe naleki bango na nini pe ba oyo baza na ba prison naleki bango na nini yawe soki ngai naza na bomoi eza misala na ngai te nzambe na ngai obele ngolu na yo obele mawa na yo yango nalobi yawe kumisama chanjolama na kombo na Yesu Masia mbote mingi na bino nyonso to ba ebolinga mama ile anito na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi muko wazima est-ce que vous allez bien boni bino bandeko nanga est-ce que boza malamu kolala kolamukeza ka habitude te j'ai l'habitude de le dire hein kolala kolamukeza habitude te siko soki nzamba pesio pe ma ya bomoi linga po bomoi yango nzamba pesio osalela yango malamu kosalela yango malamu ozali kopanza sango malamu oza kopanza sango malamu na kombo nzambe tata ba o bayebi nzambe te otei bango po bayeba nzambe ba o na bandimela nzambe te otei bango po bandimela nzambe wana ndi kitoko esengo ya pe bambo moyi yango wana kasi soki nzamba pesio pe ma ya bomoi eke pema wana ezosalela yango ya mabe nzamba azoyoka mawa pema wana ezosalela yango mabe lelo mukolo ayengati toza dimanche hein toza dimanche bato mingi bakelo sambo meninge bakelo sambo bakeka molimo ya discernement etikali na ona ndako bakena banka ko sa nini kotondisa baban pourquoi na bi kotondisa baban parce que bato yo basambela ka Bible il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas le sambo ezali te po nzambe faut apesa yo ba bien le sambo ezali te po nzambe il faut apesa yo libala le sambo ezali te po nzambe il faut apesa yo mabota le sambo ezali te po nzambe apesa yo mituka to apesa yo mbongo le sambo ezali motema ya yo mutu soki ezalaki ya mabe ozaki kosambela te tango komi kosambela okomi koyoka liloba na nzambe elakisi ete bongola motema zala penza mwana ya nzambe ya solo solo losambo elakisi ke soko oza mutu oyo omesanaki kotia bato na prison ya motema na yo tango komi kosambela komi koyoka mateya soki bateyi yo ke mateya ekoti yo yo sali nini olongoli kotia bato na prison motema obi nzambe alingi boye te losambo ezali kosala makambo nzambe alingaka no makambo nzambe aboyaka mingi lelo dimanche bakina bango losambo ona ki église kotondisaka baban bamona ngana sala ki suki ya sika bamona ngana lata ki kitoko bamona ngana memaka voiture ya bien bamona ngana zaka na mbongo bamona ngana bala bamona ngana bota bamona ngana za na bakoko bamona ngana za boye bamona ngana za patron wana eza losambo te bandeko na ngai Bible lobi nzambe ayokaka losambo ya mutu ya makia mutu ya masumu te losambo mutu ya masumu epesaka nzambe kanda
tant moto za ko tele mobimi na ndako no ke église il faut ko bongola motema kokoma na bizaleli ya malamu kolongola bizaleli ya mabe moto asambelaka fingaka bato te moto asambelaka ayinaka bato te moto asambelaka azalaka songisongi te moto asambelaka akabolaka bato te. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Kokenenda nzambe ya malamu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais est-ce que dans l'église, tant que maman pasteur bater, to papa pasteur, bater abatu mafinga, bana nzambe alléluia. Ceux qui bobimia bo bando finga bato, est-ce que bater ka bongo na ndimité? Que église moko balakisa bato ko finga. Bana nzambe alléluia, fuko ina mutu. Boza la Argentina bato te boy ina ka bato. Na ndimité ba pasteur bater ka bongo. Na kanisi ba pasteur ba bato fo bater ka kimia. Bater ka bolingo et dominé. Dimanche, neti ngai nakela ngi église te, na nga na ndako. Naza na ndako na yebiki motema na ngeza petwa, na yebiki motema na ngeza pembe, na yebiki motema na nga naza wana pona ko yina bato te na yina ka pe bato te, na tshaka pe bato na prison ya motema te. Po na yebi nzembo moto ni to yemba ka to bande ko yemba. To milengele malamu Nzambi toyebi mokolo te, toyebi pe ngonga te. Tomilengela kolala kolamukeza habitude te. On connaît nous les jours ni l'heure. Muteye bango aza tata ba médecin ba ko diagnostiquer moto yabi okufa dans 2 jours. 2 jours kokite mo nzamba salini abakise le sous 10 jours to abakise le 1 année. Donc mutaye baka azalaka te. Il faut ko milengela. Dimanche ngana lamuki na tongo. Na fukami ana salon na ngai na pesi nzambe na nga merci ndenge apesi biso pe mabomoy merci nzambe pour la musi biso makasi merci pour la musi mobile na nga na makasi la musi bana na makasi ba koko entourage bato nyonso po noki sango mabete kimia ezali na pesi nzambe merci nzambe batela bomoy na nga batela munoko na nga zala na nga nzambe épargne nga na o tout makambo mabe o mungu na satana ko kolukela nga mabe nyonso satana ko koluka nzambe mabe wana ekende bisika bikaka na komona Yesu Masia. Oh nyonso kolukanga na mabe, oh nyonso kolukelanga molimo ya déstabilisation, oh nyonso avandi kaka za ko méditer mabe pona nga nzambe, oh kolukanga na mabe akute lunga ngeza ko ngenga étoile makila Yesu Masia ezipa ngai mungu na mona ngai te na miti deja na maboko ya nzambe. Siko na koti na nga na cuisine parce que je moto abandi na nga kolamba abandi na ngai kolamba. La saison qui vient de l'angai, et vient de poisson. Poisson d'angai, est déjà assaisonné. C'est déjà poisson d'angai. Qui église était, malgré la qui église était, na yebi loi. Na yebi que loko boye, so na sali nzambe akasikola na ngai ke na kosala tout. Voilà. Voilà, parce que on a mis bimba botan au service mobile. Au PC déjà. Ya mobimba boy pesa ete au moins ya muke oza koketana na yango voilà comme ça na yebi nga moke ndenge naza na ngawa ndenge na bandi boye na okanisela bato mabe te una kanisela bato mabe nakela nge église te ya solo. Mais nazana pona kosaba masumu moko inutile te parce que ba masumu inutile pe ezali awa na sina saisonaki mbisi na ngai yango sokolaki malamu na saisonné yango bien saisonaki on a moi tanga wisi pona linga tanga wisi na mbisi oyo boki yango moi kibi na ngai voilà koto na zoka linga mbisi. Je m'en fous de la nebele pour bis na ngai kanga maté malgré nzongo za bien on ne sait jamais bise ka oka de kanga maté bise na ke dolamba na sala ngo sauce a koto pe na sina chema futa na nga na sala sauce lelo na wala mbela kaka comment na woni tomate ambuma na kati tomate na nga mibale na o to bengi ndebi yango kaka atanga ka ni de la moko ndebi na ngai tomate na nga ya mbuma
Voilà. Ok, l'église c'est bien bon. Mais quand on monte que l'église, il faut le kobongo la bizaleli. Kobongo la motema. Ce qu'on doit soit na batu, batu ba sentir que ah moto yo asambelaka. Po maloba ya moto asambelaka. Na moto asambelaka te eyebani. Moto asambelaka azaka na batu to kona monoko. Azaka maloba ya gentil, azalaka na discours ya espoir, azaka na discours moko ya kitoko. Mais moto asambelaka te monoko nezaka kofinga. Babandaka kofinga omona pena moto auti ndako ya nzambe mazofinga mosu mpe aza na kati ya ndako ya nzambe maosa batesto ya kofinga aa na kati ya ndako ya nzambe aosa bavoisi ya kofinga me aa na kati ya eglize nzambe abolingo nzambe aza malamu po soki nzambe azaki na ntango anokisaka mbula 40 jours 40 nuit nde mokili oso esili heureusement nzambe alobaki akoboma su mokili na ntango na mbula ya noe te moto na kati église maosa batesto ya kofinga me ya na kati église azokama te maosa batesto ya kofinga losambo ebeba moto azosambela maolakela bato mabe nzoka mwana nzambe aza moto abilakeli mabe te mwana nzambe alakelaka bato mabe te mwana nzambe po azala lokola yesu masiya babeti na gauche opesi mpe droite basala nini babeta yo nzambe alingi bongo so babeti na gauche opesi mpe droite bobeta mpe droite moto alempama moto amikitisa moto aza na bonzambe kati na ye azaka moto ya mikitisa wana moto babengi mwana na nzambe voilà nga naki église te naosala mbisi na ngai tolia na biso lobi naliaki pizza nabwaki na nga kolia biloko ngai abi te nakolia pizza naliaki pizza na nga mais lelo dimanche comme ça ya mon amour de Marie mon aimé de 85 est à la maison naosala mbisi papa falia lelo mbisi yango mbisi yango nakosala voilà tozala mbisi na biso atia mafuta mingi mpo nga mpe mafuta na nga te na tie ebele eza huile d'olive po mbisi na nga ekauka te ezala bien oto tomate na nga ezosala nini ezobela mateya eza kaka paster te moto apesaka mateya eza kaka apôtre te mateya moto nyonso akoki kopesa mateya soki eza ya malamu nde nalobaka toujours kabi émission ezaka mpona kobebisa te mais ezaka nde mpona kobongisa leto ya dimanche lelo mokolo ya yenga soki oyebi kokendeki église tiens pratique mateya oyo bakoteya yo nkone na bopasa fruit soki okende église mo quelconque ekoza bizaleli mabe oza makambo mabe ozofingisa mbala moko église ozofingisa paster oyo ateyaka yo par contre so moto ozokende église oza na bizaleli malamu lokumu ezozongela paster baba te ye asambelaka pa paster intel ozomona ye ndenge aza te tozala baimitateur ya jésus tozala na bizaleli ya pierre awangani yesu balobi ata kotambola na yo eza lokola ye ata koloba na yo eza lokola ye baimitateur ya jésus biloko ekalingama bandeko na ngai voilà mbisi ezokalingama biso tolingaka mwa mbisi eza na pilipili yango nazwi pilipili oyo moko ya jaune moko ya vert natie na kati ya mbisi ezokalingama na kati ya mbisi mpo ndenge ezokalingama boye ekokota sentiment na ye akokota na kati ya mbisi soki oliaka pilipili te kotya te ngai natie parceke biso tolingaka ndenge wana soki oliaka pilipili te kotya te nde natie boye pilipili azokalingama na kati ya mbisi bu na ye ekokota na kati ya mbisi yango ngai natie bongo soki oliaka pilipili te kotya te nazwi mpe mwa fei na ngai laurier na ngai yango oyo natie mpe na kati mpo atiela nga solo kitoko na kati ya mbisi mwa pilipili na mwa laurier wana baotia solo kitoko koto oyo mpe tomate na biso ezosala nini ezobela nango ndembi kaka na tomate ya mbuma yango nazosalela mbisi na ngai
Voilà, voilà, voilà. Voilà na balo limbisi na ngai nde bomoni yango wana. Bali yango kote mosusu ndenge mpe bomoni pilipili na biso ekalinga mika wana na kati po ekotelanga mpenza na kati ya mbisi na mpimbo mwa kitoko na mwa feuille de laurier. Ah, mpe kote oyo ezokende kitoko tye mwa mai mokie kaka un peu comme ça po etokisa tomate etoka tu mwa mokie mpona ozala na besoin ya sauce oyo parce que il y a le goût dedans. Sauce nanga oyo goût nyonso aza na kati ya sauce oyo lokola goût eza wa na ozala na besoin nango. Ah, natieka mai mwa mokie kaka un peu d'eau comme ça. Voilà. Sauce na kotiango awa na kolongola mwa mafuta mpo natieki mafuta ebele awa. Nakola mwa mafuta mpo natia sauce na kati ya mbisi. Et voilà, nalongoli mafuta nde bomoni nalobi nalonga mafuta yango wana nalongoli. Nzungu na biso etikali bongo mafuta eza lisusu te. Nde nalobaki ke sauce goût na nga nyonso eza na kati ya sauce oyo yango natie sauce na nga na mbisi parce goût eza na kati awa assaisonnement nyonso eza wana na kati. Voilà, moni. Ensuite akamati sauce. Ça la sauce couleur kitoko. Mon couleur à sauce ebeli kitoko. Yango wana atie na kati ya mbisi. Voilà. Voilà. Mpona kotika mbisi na biso esi ebeli mpo esi ekalinga miso sasa ebeli etoka moke esangana mwa malamu. Et voilà, mbisi na biso yango wana. Voilà, na mwa supu moke mbisi ebeli kitoko sala mwa likemba tokata mwa kwanga opesa papa alia. Basi obolokaka ke batie mibali na kisi wana mona mwasi mwa bizaleli malamu ne balubi batie mibali na kisi yango sikoyo to babizaleli ya boye kolamba boye un dimanche comme ça na ndako fo kozala na kimia kotiaka mobali makelele te kozala na kimia kozala mwasi kofingafinga te kosala bascandale eza mabe omona libala kovanda na yo. Bien, merci mingi bandeko bosa abonné ezali ngolu soki nzambe apesi bino mpe mabomoi na ntongo boye dimanche comme ça nzambe apesi bino mpe mabomoi ndeko salela mpe maana malamu nzambe apesi yo kosalela ngo na ndenge ya mabe te. Zala mutu moko bato balobaka bolamu na ono baloba mabe no bato balela na kombo na yo balobaka mabe na kombo no to balobaka mabe parce que Bible lobi baloba mabe mpona ngo me bakuta wana mabe te. Ntango mosusu bato tosalaka mabe sans ko se rendre compte yango fo kotunaka kolalaka volala osali bilan na yo ya journée elekaki ndenge nini. Merci beaucoup na bino surtout babolinga mama Elia Nitu. Soki ezamba liboso kutana ngana kosenga s'abonner na Elia Nitu TV. Soki aussi ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission est kota na kati ya chaîne Abiso. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Mungu anubariki. Tata nzamba kalisa kumuna nzamba nibeshineli bana betu. Bon, de gros bisous. Bye bye.